couple ba chrétien tozui même to la hypocrisie liboso église liboso ba Christo liboso ba collègue donc minami tema na biso tozana ba face mususu na kati na banda face mususu tozo fingi sa kombo na Yesu ba mama to bongo la mitema ba mama to changer ba comportement na biso to banga nzambe nzambo apesi yo libala wana ayebi tina pesa ki yo libala e bele bazoluka mabara bazozwa te soko tali bango ta mususu na bote ba lekio na kitoko soko tali yo ta mususu na taille ba lekio na taille ba top modèle ba mususu ba jeune fille mais pas les autres bazotelinga mais yo nzambe atali âge na yo te nzambe atali mwindo na yo te nzambe atali ba bouton na yo te nelongi nzambe atali ekolo na yo te nzambe atali mukuse na yo te munene mukie na yo te nzambe alobi zwa c'est parce que na lingi yo tango yo zwi na place opesa sa valeur na diamant na yo nzambe apesi yo parce que mibali baza ba diamant na biso o garder diamant na yo bien o pesa diamant valeur yo zwi diamant na yo donc ozo ko exposer yango ka bodon ozo kipe yango te donc eza lokolo ozo tiango zwa na yo po tango ozo se comporter na modèle wana na kati ndako eza lokolo ozo mobile no ozo pesa zwa na yo to batela mabala to respecter mibali to linga baseme ki pe to sabango to yeba kwa accueillir mibali na biso accueil tant mobala uti banda koti na ndako accueil na bapaya zala une femme accueillante moi suis azongenga tina minu ozongenga tina kati ya mutema accueil témoignage ne faut ekende azana accueil soko koti na ndako mama ani accueil moko azana ngo non te accueil wana mibali balingaka na famille na ba collègue na ba camarade ekobanga na ye moko mobali accueil amen na mbeto oservaka ye ndenge nini na mbetu oservaka ye ndenge nini mama po yebisaki atinda mbongo na Congo atinda mbongo na Afrique na Angola apesi yo raison moko raison pe moni que ça valable tango to koma na mbeto pesi mu Congo pona nini po asala ki yango te bo discuter pona verre yo zwi discussion à verre o memi yango ti na chambre bo discuter pona mwana ozwi likamba mwana ka po esala minenge olingaki te mama ozwi o memi yango ti na chambre oh oza mama modeli nini yo oza penza mama kati na Yesu to lataka la poso meme non to changer Bible lobi na mukanda Corinthiens nzoto ya mubali eza ya mwasi nzoto ya mwasi eza ya mobali po yo mwasi soko tikali na nzoto na yo moko okosana na nzoto no eloko moko te mutu oya kosepela na nzoto na yo esengwa nzoto na yo eza pona mobali esengwa nzoto ya mobali eza pona yo nzambe ebi pona nina sana ngo vice versa soki nzambe asala ko kote mobali kote mwasi donc appelé a tcheke to bala naka lingeza catastrophe na ba couple nzambe azwi nzoto ya mobali apesa ngo na mwasi mwasi apesa ngo na mobali siko na mokili to ba ko contraire nzoto nga nazo porter sexe nanga nazo mema ngo ko mema eza ngai te eza ya papa Carlos oyo ye papa Carlos azo porter ye azo porter azo mema eza ye te eza yanga parce que ya ye ko sala nga sentiment yange ko sala sentiment siko yo boy ko pesa muninge loko na ye na sens ni eza ya yote eza ya yote to se privaner te Bible le bien ko privé te à condition que ça na chaîne de prière et puis faut ça accord na mobali na yo so mobali na lobi no eza non pesa ye oza na choix te mais to comment bo soigner li kambo boy bo discuter li kambo boy ozuti na chambre memi mama mais ozo détruire li bana na yo ozo détruire couple na yo oko marquer mobali na mkolonini oko marquer ye mkolonini mobali no foyer ba bana ki moi sina ata na gangi boy ata na lobby boy moi sina nga soko kutokomi na chambre na sengi apesaka ba mama kati na Yesu nazolobela mama kati na Yesu aza mama botosi aza mama wa mikitisi
po mabe nyonso mobali nazosala yo eza nzambe moto akobundela yo na nzela mabondeli soki obangaka nzambe nzambe na yo akoganga nzambe na yo akosala nzambe na yo akoconfondre nzambe aza capable ya koboma même partenaire na yo ona zo biso eza solo nzambe aza capable ya koboma même partenaire soki azonyokola yo a condition que yo zobanga nzambe amen ona zo lobeza ya solo esalama na makomi ezali na Biblia a condition que yo ozobanga nzambe soki ozotambola kobanga nzambe mobali azonyokola yo libala wana nzambe moto apesi yo bino boza couple chrétien yo wumele na kobanga nzambe na kolela epai na nkolo nzambe akoconfondre mobali na yo ekozala 1 de 2 ozonyokola mwana na nga oyo aza sembo liboso na nga butu moi mwana na nga azolela po alingi bolamu na kati ya ndako na ye yo mobali ozonyokola ye keba nzambe aza capable ya kolongola mobali na yo na bomoi ndenge alongolaki Nabal na bomoi Abigail Abigail akikopesa ye roi David nzambe aza capable c'est parce que Abigail azaki mwasi moko oya bandaki kobanga nzambe mwasi moko alingaki nzambe mwasi moko intègre na makambo ya nzambe mwasi moko ya bolingo mwasi moko ya mayele donc azaki très sage